Sango ya pasi histoire tokobeta lelo to éviter ça fait 4 fois soki pasteur ake kobatisa mutu na mai bato bakufa kaka 4. Pasteur ake kobatisa bandimi na mai ya njili dimanche oyo pasteur achioli akufi akei na bandimi bibemena ne monani te esalami dimanche leo tozali mokoni tozali mardi dimanche oyo euti kosalama na Kinshasa na mai ya njili. Est-ce qu'il faudra to continuer kaka kobatisa bato na bambai to créer ba iziba to ba piscine bato oyo balobaka ke ba katoliko babataka na salle na bassin ke wa eza baptême te baptême il faut odinisa mutu na mai ndenge Jean Baptiste adinisaki mokonzi Yesu Kristu. Il faut to continuer na kodinisaka bato po bato batiolaka etopesa pasi tokosola biso na bino awa kaka na émission elelo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyonso tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité au bopesaka bongo na programme oyo radio lokole masolo. Et pas wapi tuaka kosola biso na bino bopesaka biso ba histoire vraie ozo leka na mokili mingi na communauté na biso ya batamangala to sololaka po esika ndeko azana erreur to meka kosunga po ndeko mususu akoya te. Objectif na biso eza yango wana non seulement information aujourd'hui mais to sunga na rapé pour na communauté kende liboso. Ndeko uti ko benga ngai ya bengai Léon Atongo et papa Fiston yo betaka masolo vandi boendeni. Comment est-ce que drame de to benga ngo drame o eleki na Kinshasa oyebi yango te ngeni ngala bi non bisto yebi ke wenze ya matadi kibala câble ya courant et sur sangala kina mai e bomi batu kaka wa esite to la quelque chose na wenze ya kinko ya commune ntele. Comment est-ce que batu ba oteka kaka na ba câble haute tension ndenge leka et puis batu ba kufa kisu na cimetière kaka na commune ntele bi te papa Fiston kaka ndengo yebi l'église ebele ke na kobatisa batu na mai ya njili. Ndenge na yebi te soki bakoma na Bible esika ni bakoma il faut kodinisa mutu kaka na mai pour la baptême toto ngaka to mekola kaka ndenge basalaki Yesu Kristu. Pasteur ake kodinisa mutu na mai na ye na bandimi bacholi. Comme na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek votre humble serviteur papa moko avant chaque jour internet obetaka masoto so la kana bino ensemble pour na kota totala boni communauté na biso dans le monde entier et kende liboso. Na sengi na bino bo s'abonner massivement na chaîne Oyo Radio Lokole TV. Ba oba s'abonna merci mingi to continuer ko partager et puis to finalement cloche à notification. Oya s'abonner s'abonner na chaîne Oyo to ba chaque fois partager les solos. Et si ka peut-être les solos intéressé et ko intéressé ndeko mususu. Ndenga na bana koloba na sera bino dans le système il y a pièce contre pièce, n'est-ce pas? Photo on a la sabino oyo. Comment ni photo oyo? Comment ni pasteur na aide na yebo ebika kandenge zalaka na baptême soki pasteur akobatisa batu ezalaka na 2 personnes wana oyo bako aider pasteur pona ko simba des fois mutu na mutu ozo baptême soki pasteur asimbi koto na mutu asimbi na zolo bon bako aider na maboko badindisi mutu wana et puis mutu wana abimba batisier. Boko remarquer batie 4 plus wana c'est-à-dire que bato wana so batioli. Pasteur na benga on a des disciples na ye na mondima batisi bakei na mai. Et salama kindenge nini. Ai papa Fiston Karande zalaka avant ko batisa batu pasteur ayaka baluki esika oyo eza modindo te. Esika oyo eza modindo te. Bameki kotala batali soki za ba condition bene ya bien, el pasteur assemblé a invoqué Nzambe Karande zalaka molimo mo sante comme na rayon wana po diable ayate. To supposer que
soki pasteur assemble esika wana ekomika na molimo mosantu kolwa mokuta akiti déjà po molimo monguna satana ko poussa te. Mais tu comprends de tes pasteurs pas yé asali ba cérémonie bokomona wana tangu ba cérémonie salama pasteur dagiye moko te bozomona batu basali beleka ali babatisaka bomona bozomoni do foule ya batu ezali wana tangu pasteur asali ko bandi ko batisa abatisi batu mutu ali bostanga sambeli na ye na de disciples bakoti basambeli babengi mutu ya liboso aya batu baotala te mutu ya liboso tango aye bandeko babolingo tango pasteur adindisi mutu wana mai likambu ya kokamwa bozomona oazaka pièce contre pièce yaya vidéo peut retirer la vidéo la soukao au moins la vidéo à live bozomona donc bozomona qu'il y avait beaucoup de gens ba photographe bazalaki bakanga ba photo yango moni kutu photo wana ya 4% ba kufi bakangi photo wana tango badindisi mutu wana mai nde bozomona mutu wana mai boye mutu badindisi na mai mbala moko na pasteur yebo pa dindi na mai na ba de na ye ba choli ba kei et pasteur akei ba dindi na minute wana on n'a pas compris comment est-ce que batu ebele foule o bazalaki awa boni foule ya batu wana pembeni kuna bozomona pembeni comment est-ce que foule ya batu wana ba koki ko récupérer te pasteur maintenant kozonga moi simana ba histoire auto landaka toyokaka ke kaka na mai ya njili wana esika pe ba demo ezalaka aéroport na bango finalement on ne comprend pas aéroport ya ba demo ya ba ndoki ya deuxième monde astral ezalaka pe na mai ya njili wana kota po à part wana kaka na mai ya njili wana ba pasteur bayaka kobatisaka batu sikoyo na koyeba na biso toyebike nzambe nde azalaka makasi koleka satana on suppose qu'il y a des escars satana parce que nzambe parce que l'or et l'argent tout appartient à notre Dieu mais comment se fait-il que ndeko wana atioli toujours le baka tout ça analyse ensemble na bino est-ce que pasteur apona que sika ya bien te ezaki circonstance ka ndengo wana pasteur atioli mais soka atioli parce qu'on va récupérer non atioli rapidement bonene basu ba ngote bemena ebimite ta ta mai ndenge nini poso ba baso ke mutakufi asala moi un jour ou 2 jours après obima to supposer que ezalaki sika mo muzindo ba atioli ba ki ya solo wana est-ce que to ba ne ko bongisi sika wana ba mona ide sika oyo ezali sika modindo to kota likolote soki ezake ndenge toyokaka bolanda histoire ya témoignage ya Matthieu. Oui, Matthieu oyo babomaka et papa leki na bango abimaka na lisala je crois a expliqué comment est-ce que ba pécheur ceux qui ba péché likolo ya mai ba dérangera bango monde na po monde astral ba ce qui paraît monde astral monde mo za kana se mai kuna ezala ba ndako pena soki ba ndobo na bango ba ne ko déranger ba Matthieu à l'époque ba kanga ba pécheur ba kena bango na sa mai ba se bango na prison et puis beaucoup d'entre eux vont libérer bango apesa bango avertissement est-ce que et si ka oba pasteur ba telemaki wana ezalaki ndako bilimate tango ba oneta ba tola batu ali ba kangi bango ba koti wana mai pour rapidité ba lobi ba limwa ki ba comprendre ngote so que zali ndengo wana donc to ba ke ba demo wana ya sa mai ba leka ki ba pasteur na makasi ba leki tama makasi et bongo prière oyo pasteur asalaki et puis s'y passe. Quand on a une émission, on a une pièce contre pièce. Tout cela qui est apôtre. Parce que bien grave ça l'entendre. Bah expliquer parce que ngai moko et non pas ça nga mutu ko soit. Comment est-ce que pasteur a sali prière si kawana a tchola ragaboui akei. Parce que boko kana témoignage to ça bino awa, paré ba signe. Soki ba ndoki ba kangi bino ndengo wana, et ça toujours 4 personnes. Donc, ça a besoin 4 personnes. Beaucoup de apôtre Charlie Moubiala, on a besoin apôtre aspect et tendance, on a expliqué sur quoi on a amoni en ndengenine. Mais avant tout,
il a rafraîchir bino mémoire. Na côté la bino témoignage oyo et les cas pas la chaîne la confrère Nabiso chaîne voisine Nabiso au chez Biso TV et pas wapi évangéliste Vasco au début la combo ya zombie Vasco caché ancien caché a expliqué comment est-ce que na mayanjili wana bango bakangaka batu. Comment est-ce que bakangaka batu comme ça batu bakabri. Comment est-ce que yé bakata courant bakata mai bakenda ko na mayanjili ba récupérer 4 personnes. Basala bango bakabri bakopona ba célébrer qui bo continuer. Comment est-ce que ba pasteur ba ko bigis ba ko batisa batu 4 personnes bakufa. Donc là bakufa 4 pour nini. Qu'est-ce qu'il y a? Avant de zonga, là ça va pièce contre pièce. Toyo kana un témoignage. Il y a Vasco. Évangéliste Vasco, oyo azalaka kacher zombie Vasco. Toyoka et bon to zonga pièce contre pièce. Pour la bino so ya pamba, mais témoignage oyo les gars qui na chaîne ya ndeko na biso ya Chebiso TV télévision que je salue en passant mon frère Brad. Tolanda. Sekingai. Ndeko yoka. A sekinga lobi e komi ngongano ya banda musala. Mais na niveau no kolongwa nzela musika te na motuka banda wa Tikishasa. Iyo za na avion. Invoca avion tokende. Ndena invoca avion nzonga ma famille bimi to koti na kati avion. Donc on met na niveau ce qu'on penser et le comme boye et koya. Soki na passé. Donc soki na kanisi no komoloko na kina no debita. Donc ba pesiye po asukele nga. Et si quand on a lobby tant il y a lobby que mamba god na yo. Donc aye biso ke na niveau komi. Ce qu'on remarque le kono mo boye occupé ko benda ngo ye na. Nango ponga na zaki na no profane yene ba pesi po enseigner. Donc on nyoso ce qu'on na okanisa kati na nga ya zoeba. Ok. Vous comprenez? Si vous invoquer, ndesiko to na invoquer nzongo ebimi ya ma famille to koti na kati. To pumbwe to eko bima na pont ya ma ya njili. Na sapo ma njili na biso entre Masina de Bonhomme. Na ngambu ya kote ya njili. To bimi wana esika wana l'esprit bazalaka wana. Ngata to sali campagne d'évangélisation na fait pas konza malamu. To ya ko baptiser plus de 180 personnes esika wana. Mukolo wana ndenge Bible lobi na mokanda na Josué chapitre 1 verset 3 Bible lobi sika matambe na bino enyati epesameli bino. Donc mukolo wana tango nyati wana besprit wana bakimaki. Mais ana pasteur moko akenda ko baptiser mama moko wana babotoli mama wana na maboko na besprit wana. Ba soda bakangi mama wana bakangi pasteur bezali kambu na ngate ezali kambu ya famille bo bisoki mutana ba problème na famille au kimela panane donc soko tali pasteur wana zali sika moko bebisana kina nzambe yango moni nzambe akotaki likambu na ite ozomona prophète moko lisusu auti ko baptiser bato sika wana boye na ye na mwasi na ye na frère na ye na mutu bakenda ko baptiser 4 personnes bakenda ke sika na ebite soko za ke former na ngona ka ke sika wana donc ka ke siko biso to kitaki yango wana alors tangu to kiti wana besprit ya place wa ba monenga balobi nanga na munoko na bango ya munoko wana ya tangu wana na benyo munoko na bango pongo nga na kata mondo wana te obima déjà ici na bima pour monde ténèbres na munoko na bango balobaka ba monde nyoso ténèbres na munoko na bango balobaka osolanda ndoki akoki kozala muluba soki ake na ba Congo et pas batando akoloba kitando bazoye babalangi nyoso mokili mais bazana propre langue balobaka parce balobi na langue wana balobi boyei malamu mokonza sika donc net soyez les bienvenus nouveau chef tangu balobi na ngandenge wana na ndime na lingina ke balobi to okoki kokende boete pote yoza mokonzi ya sika esengeli to yamba yo yoka sikoko yamba wana balobi eloko nini lingo salama ba invoquer mbala moko ba bengi directeur ya régie des eaux époque wana azalaki représentant na biso na kati ya monde astral babi mokonzi asikesi aye esengeli to yamba ye kata mai
bakati mai presque yango soko moni bakati mai presque yeba que quelque chose est ça dans monde de ténèbres mais soki omoni bapesi communiquer na TV za réel donc to balobi kata mai presque tangu batu baye ko sakana na mai ko sukola kotoka mai ba récupérer la ngai 4 personnes na mai wana ba récupérer bazeli mbeka bato directement ba gorger bango ba pesinga makila na komomela batumbeli babaluseli nga bango bantaba batumbeli nga kamondele ba pesinga fete salame na rayon wana bayambi mokonzi asika bien aimé bato oto bandaki ko récupérer bazalaki pe ba membre famille mais bazalaki ne loko moko ezangaki bango eza Yesu Kristo amen po ete moto aza na Yesu Kristo monde à ténèbres monaka été et monaka makila mais soko za sans Jésus Christ yebaki oza contrôler na maboko ya diable amen donc tango ba pesinga to lié to meli voilà nalingaki boyo ka témoignage ya ndeko évangéliste Vasco o azaki bongo ancien catcheur zombie a expliqué comment est-ce que kaka na maya njili wana donc tout le ba l'église ko nzambe malamu et ça va vraie église hein? Parce que yende ndo kikutu ancien ndo kalobino ba pasteur ya fait pas compte nzambe malamu ba yaka wana excusez-moi mais la mama yi ba pasteur nzambe malamu ba yaka wana ko batisa batu ebele ba sambela milimo wana ekima mais ba pasteur msusu ba ya wana bandoki ba bilimo ya mabe ya mai bakanga bango boki ninga beti histoire oyo sala makala na lukaki témoignage oyo pona ela bino awezaka pièce contre pièce coordonnatrice ya radio Lokole télévision mamaki na umbi asali tout au luka oyo bino oyo fait kende nzela moko na témoignage ya évangéliste Vasco ancien catcheur zombie pona ba lekba comprendre très bien est-ce bolandi yango la 4 personnes de bakendaka et puis boyoki ninga lobi tangu ya yaki akitine sika ya mayenjili wana akuti bandoki wana bazokolo bana munoko na bango bayebisi soyez les bienvenus mokonzi il faut to yamba yo ba invoquer yango ba mandataire mingi bandeko oyoki ninga lobi soki ba annoncer que maye ko katana kure ko katana eza logique mais soki kure katani brisque Maï katani brisque, quelque chose se passe. Boyoki, bakati maï brisque, pour batubaya kotoka maï na kaka maï njili oyo. Donc bayende ngwana ko sokola, bakangeli 4 personnes. Ba pesi ya meli makila. Batumbeli yango kamundele, ale kamundele. Bino koto muta kufi kuna komi kamundele. Est-ce que pasteur oyo azalaki na nguya? To azalaki na nguya te. Binomoko pour sa réponse awa tout ça la rab analyse tu es la cabino pièce contre pièce yaya pour comprendre est-ce que ba catholique ou ba na bassin et ça la kamabe to malam soki obi mabe bo to ko batsa na moyen nini tout ça la piscine munene pour piscine peut être bassin soki peut to na mai allez OK na mai na bengo ngo ba grand prêtre ya mai yo to banantala pena pasteur ne odinda bazo tiola ba okedi ya na kotola image na suka au mona metala na photo zo mona photo pasteur Acholi donc na ba dire ya évangéliste Vasco ancien catcheur zombie donc c'est que pasteur da na nguya te na pesa kimi ba hypothèse soit batema ke sika mabe ba glisser ba choli mais ko cholo wana ba ko récupérer 4 personnes ba ke nembana moko na na bendi bango soki ba bendi bango ndenge Mathieu abetaka lisolo ba bendaka ba péché wana ndenge pe Vasco expliquer ba kangaka bango na miti oyo ibembena ebimite ba osali bango ba kamundele makilesi ba meli na ebite ba osala pasteur kamundele to ntala pasteur yo pasteur ba osala kamundele o ba soki ndote ya mubesu ezo zika emongo yo ya kokauka donc ebele ya bato oyo bazalaki awa baozela bate mais pas pasteur ndete ya mubesu bazuye pete na se ya mai bakena ye bake kolia bango na yebi te pasteur azalaki na niongo ya nani
pasteur alalaki na côté nini bazouye facilement boy ndenge nini. Histoire vraie et ça le dimanche na ma injili bo expliquer yango to fouiller une information to lier yango pour comprendre. Ndenge alobaka biso dans la pièce contre pièce to yokana nous apôtre Charlie Moubiala ye amoni histoire oyo ndenge nini. Comment est-ce que pasteur Motona Nzambe a eu ressemble sika abatisa batu atiola ndenge wana. Trobite ke bakangie pa ndeoki to sala ka analyse. Pour avant batisa mutu okoya bo vérifier sika très bien que ça bien. Ye na des disciples na ye ba côté ba mo kitoko ba sambeli pe moni mo santo pende ye sika wana. Mais comment est-ce que premier intervenant ye ka boye ba choli et pe si passi. Pasteur Acholi a koufi na 4 bandimi. Donc, des disciples na ye, na mon dimi, mo pe 4 ba koufi. Si ko yoka apôtre Charlie Moubiala, na na benga kaye apôtre ya aspect pe ya tendance. Visionnaire et église jardin d'Éden, en Afrique du Sud. To yoka qu'est-ce qu'il pense na situation là et puis on va revenir. Aya pelende mais histoire yo. D'abord, je ne sais pas si pourquoi, puisque c'est Sengote, Koyoka qui Moutakufi en général. Mais on a si comme Moussali Nanzambe, Nabatunae. Il y a appelé Ndeponanga Penza Apôtre Charlie Moubiala et puis d'abord Passi. Et puis Passi, puisque Moussalo Papa Kesala, Moussali Nanzamba Kenda Osala, les Moussala Nzambe. Les Moussala Nzambe. Alors, comment Nzamba peut permettre Biloko Ndengwana? Omoni babilo mususu ba question réponse na ba makam mususu et zalaka panzambe moko puisque il y a des choses au même bible zoloba o eza révélé eza pona biso o eza caché eza toujours pona emo nzambe donc ça li pas si mais pona loba kaza musali na nzambe to musali na nzambe te en tout cas ya pelende wana ata balobi oza prophète soki ndenge nini puisque omoni lelo to comment koloba les prophètes et avec la prophétie bien aimé ezana makam na dimension mususu nzamba linga ovanda kimia et il y a des temps où Dieu reste calme et il y a des temps où Dieu parle mais na ça basa nzambe so place nzamba lobi te place nzamba za calme et tika la calme et place nzamba lobi loba. Ça veut dire là nous parlons de la dimension à révélation. Et ça attend Dieu ne se révèle pas. Avant une kimia, l'autovanda kimia, net ma kamwana na yebite pona nga apôtre Charlie Moubiala. Na Johannesburg na yebite soki aza musali nzambe solo. To aza musali nzambe solo te puisque liwa c'est pour d'abord c'est pour tout le monde. Et ça n'a pas tout soko za musali nzambe solo mais Dieu accepta que okufa na baliwa moko ne fait bien aimé. Et Pelende, les grands journalistes, est-ce que oyeba ndenge Jean-Baptiste akufa? Est-ce que Jean-Baptiste est un faux serviteur de Dieu? Jean-Baptiste akufa mutule zala décapité, il a été décapité frère. Et puis na makambo alobi vérité. Ayebisi mosali, ayebisi roi. Que tika moi ça ndeko na yo. Mais alors moi si wana kuna sepela te. Alors nzela mwana bini kitoko roi bisenga nganyo so osenga. Mais tout le monde Jean-Baptiste akufa mais comment Dieu peut permettre que Jean-Baptiste akufa ndengwana na makambo nzambe il y a dimension et dimension. La dimension révélée, ça s'appelle makamususu, mais la dimension évangélique, comme si tu comprends, est-ce que Nzamba ko sala biloko, tu peux commenter que Jean-Baptiste est un faux serviteur, quelqu'un qui présente Jésus. Dans la dimension, est-ce que c'est un faux serviteur? Non. Alors, papa Fisto Pelende, yé moko Yesu Nzambe, akufa bienti. Donc akufa muyibi kutu bien. Donc baboma ye nenga bien avec kobeta ba salive ko donc nenga bien te est-ce que amusa nzamba mabe Jésus est mon Nzambe eh ben non yango no moni place lo le vandi kimia en tout cas na oyebisa mokili to vanda kimia puisque biso ba congolais to komi koloba trop
na biloko po bati misuba profiter o basala nzambe bazaka ya mabe omoni ba aventurier ben non à cause de la paix Moussa nzambe ya mabe et Dieu a permettre kaka kende étant na ekokaki ya ba alliance na bango ya mabe et ba récupérer mais n'a prouvé le côté pourquoi puisque en tout cas l'esprit est calme. Donc mon okanzambe za kimia na minito ngape na fandi kimia donc en tout cas na oyebi soka que non to pesi gloire na nzambe po bibeso na circonstances to remercier nzambe. Alors to no oyebi saka ba public to lobebele te to tikela nzambe to peseka lokumu na o salami po yo beta libaku pamba ozupe problème na vie bato misuba ozo ba makambu na mabe na vie ezaka pona munoko. Alors conseil no oyebi saka congolais to éviter munoko. Tobatela munoko po munoko na litoi yango nde bebisa mokilio tilelo mais je ne prêche pas. Merci beaucoup ya pelende wana ezaki contribution nanga en tout cas nayebi te po nzambe nanga za kimia ayebisi nge loko te concernant liwa ya pasteur wana soki ata na ndoto alobi puisque la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre ya pelende na koyebisa yo ke tala liwa wana ezaki pona 1 2 3 4 5 nzamba pambola yo le coller toujours on est là. Merci beaucoup. Voilà wana ezali apôtre Charlie Mubiala soki bolandi e bien ndenge na landi donc yabi totika koloba loba donc mosale ya nzambe soki akufi eza nzamba permetaki na circonstance wana abeteli biso lisolo comment que Jean Baptiste kufaki ndenge nini Yesu Kristo kufaki mais donc c'est que nzamba prenaki pasteur oya kufaka dimanche mokolo yenga et puis na mai bon na évité ndenge apôtre habito lo baté mais mutu mutu asala examen de conscience. Apôtre Charlie Mubiala oyo que je rends hommage tikane sabino que biso ezaka pièce contre pièce yandi mosi ayaki awa artiste comédie na biso azalaki na pasi yango to bande koloba mingi te mesika bo ndenge pasi esila comme na so kolongono to komanda koloba. Apôtre Charlie Mubiala aza le seul pasteur to le seul moto na nzambe oyo abande kolongono makona ye azoya na hôpital po abonde la pona yandi mosi eloko ekamsaki ngai yandi mosi tanga bina koma ebise ndenge ya liwana yo okokufa chuté yandi boso abika landai omoni Voilà, bon moi comment est-ce que apôtre Charlie Mubiala asambela kipo na yandi mosi après prière wana bande kona esibino yangonde yandi mosi a telemaki. Alors baka sika ya mabezali ya bien pesanga kate do apôtre Charlie Mubiala longonia atika ki yandi mosi te. Après déclaration wana prière netra yandi mosi bimi a commis na guest house. Avant azonga makambu oyo apôtre Mubiala sali pa ya ndeko na biso ya ndimosi non nzambe apambola apôtre
parce que ça n'a pas apôtre mususu to basali na nzambe mususu bango balingaka donc yo pe ba pesa yo le bana ngata inonce bi o sale lo côté ba pesa yo mais ye azo pesa liloba azo servir pe azo aider pe spirituellement, physiquement, financièrement. Apôtre Charlie Moubiala ou Melanzamba Pambola. Émission Lelo et Suki Awa. Merci Nabino Bolandi Ango, ceux qui vous sepeli pour partager émission Oyo pour Eko Melande Komoko Songolo et Sikamoko Pona de Konape Abika Azwa information. Ceux qui s'abonnent déjà, merci. Ceux qui s'abonnent à la chaîne Nabiso. Partagez Ango pour la information et comme là bandeko au fin fort sika bazali. Merci na Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, coordonnatrice à Radio Locale Télévision. Merci na mon ami personnel, commandant congolais Anderson de Djobour, Oumela, Didier Djenga Bokulaka et Kofo Barabas, ya Mamet Amukendi, Oumela, Tijan le Chombo ya Mama Franc, un prince à New York, Mbote, Tokutani Lobby pour le numéro Moussous. Restez branchés. Chap chap. Et tchara.